Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On a fondé ma Kofi to Cindy. T'es Cindy. Ngaza pour minuté. Ana pour ma Cindy té. Ton os sur la jour ezaki ko Cindy le cœur té. Nako ki jamais. Nako ki jamais. Na tindela ki au voice via na téléphone nanga. Na biso nako ki jamais quadra au côté là. Alia parce que kimisa ya kodi. Kombo pa Cindy zana. Ouais. Nasa nango awat. Yemo mtafundi. Yemo mtafundi nini batika kocha o peut-être des quartiers latin conformité. Cindy yemo mtafundi manike. Contenu ya ba dire manike lo baki verrier. O ya mwana. Taka yomo yebi ba petit ba genda chik chaque jour. La raka kolia komela. Manike nga sala ngala ba fanatique na nga. Mais nga sala fanatique lo wa manike te. Siku nga siko problème na komi na ngo lelo. Problème na komi neti siko monta wana. Na kozwango wapi. Wana kolonga normal. Wana kolonga normal. Et puis na manda wana so balongoli. Il faut suko samba. Omo na manda il faut samba. Omo soko sambi. Ezasko yo bisonde ba oyo tokoya to senga Cindy pardon parce que comme asko volonté parce que y a za plaignant. Donc comme biso vraiment pas si il quand même pas si les cœurs ayoka il quand même les kinyo so les cœurs pardon tout le monde a co criminel a bomi moto na suka ba c'est sambela mais na suka 5 ans pardon ngai après dossier au soki ekuzana mondeti ngai ndeti ngana olinga pa moko ezana mon fleury ngai vraiment na makambo yebisa Kofi na za vraiment na makambo vraiment bona ofanda na yebisa nanu mon poso qui mon pao akoyi kokata motoki ata na parquet manike moto alukela njura ba problème manike va signer na papier moins de loko ko lobby likamanjura bakangi mais toza famille soki njura mutu aluke parce que njura lobby ke na profunda manike na après oyo makamaliwa ya apporter plainte non ça a payé fort nana debiloko manike atika kombo ya babi en internet manike atika kombo ya babi en internet manike atika kombo ya njura en internet yo zolo est-ce que maman ça lango nazana eloko moko na kotikisa manike internet nana pouvoir wana na ebisibino lelo que maman doit pas sabino ba no pasi apesa biso pasi siko mo net na pasi oyo na pasi to komi na ngolelo tozo na biso ba pasi mais o siko de ki makasi oyebi eleke pona da plainte na kendaki lobi na nini wana plainte aneza dur parce que ton na moni na internet ba publier mandat d'amener eta ke mkolo eta ke peut aujourd'hui moi tanga na vous comprenez non la maman ya YouTube faut na kene na ba parquet na yeba soki za ya solo na zongi nanu manika za na faute aza vraiment na faute na zongi nanu côté ya njo côté ya njo toza bantu njo rabota mwana moko da crise biso toza 4 vous comprenez soki da crise azobela nga na robela na nga mère ayebiki a prince yo otala ye vous comprenez ana yo otala ye toma yo otala mais soki da crise azobela atopesi njora 2000 € yo sala émission te abenga ifuna kina prince abenga ifuna kina mon fleury vous comprenez abenga yo bika nga na petit t'es vieux faut que nous accompagner nga banini nga pena zaika na ba contre temps makamuna nga pena mon c'était yo kende soki aussi disi bon to kutana nayo na bosani na nga pena kangi na nga pe chombo ba 19h et les bayo benga ba 21h allo vie na kei ba yambi nga iti na ba yambi yote nga na zona nga normal vous comprenez na zona nga normal na ba yambi yote mais est-ce benga ki vie moi on insiste ki o benga ki vie o benga ki koko o te non na benga ki ba nini mais tant maman sala makam o maman fait disons to ka ko ba délire on internet bino bana bolobela maman ni parce que et on était que mon bezo kota ming na carrière ya frère na prince babia peut-être carrière c'est de l'autre Kofi aza papa na ye peut-être maman singo ye après ya bien peut l'autre déjà manique obi ki a déborder ki a déconnaquer et là que on a pour prince ça des siko est-ce que Jonathan toujours attend ya ko va na maman na yo comme manique c'est na biso mère na biso ya ko solane pour tika boy est-ce que tu auras matin FBT SRL
Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au loin là-bas. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectant le Nord. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre 2 grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. Vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Baladia Kevin Panda, Lekechu, autrement dit, les de Kinshasa, Mopanzi Sango ya solo, Lekechu, Fiki po ya Balekechu, les deux autres, Moko ya Mwana Nabiso, Frère Nabiso, Deko Nabiso, Mwana ya Manik de John, oh, le loi qui n'a pas plateau Nabiso, Nabiso, il y a la vérité, vous avez fait 4 mais plus tard, mais l'autre soit la vérité sur ma capezo, les canacats, les réseaux sociaux, sur Maman Nabango, na quartier latin, tu as évité le message, il n'y a pas biso lelo po aloba parce que alobi azana stress azana mambibela ko loba pe atokosola mo anakati ya Congo Liziba TV tozane na Jonathan Kadima oyo tokosola ndenge na mona kale kwa mama na ye Manik de John oyo tokosola anakati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV na pesi mbote na Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris. Sans oublier à Gisèle Tati, maman Versa c'est monté ma prince Jicto Winner, babi lelo maman Aline Misha monté ma papa Misha, babi couple mo kito kozamba ko pambola maman Aline Misha monté ma papa Misha. Exodus babi auteur le flat salle de fête production bientôt on a Sandra Line nazo imba oza na to kine ko na Exodus pour ça là enregistrement il y a studio na Frenza Eco ça là bien sans oublier na pesi mon papa adorable le partenaire puis le sponsor de notre émission papa Paul Fiki pour FBT Misalande je vous en prie Dani Seda vas-y compte na carte il y a déjà des nini na biso bah Ali na biso joueur déjà pour ça là très bien merci na bino tout bolinga Kevin pendant des questions na pena linga rabino pour que côté la biso zana Jonathan Kadima boni ouais Kevin pendant les questions dans le bon bah oui miko topé sa meilleure fête de paix à bonne fête de Saint-Valentin ouais bientôt déjà le 14 février donc bonne fête de Saint-Valentin et puis Kimi Ezali basket aujourd'hui moyen ya ko kutana souffle de vie parce qu'il y a plein de gens bazana ba prison ba musu bazana ba hôpital ba musu bazana ba morgue mais Nzambe a pesi biso encore souffle de vie ya kokutana lelo malgré que obengi ngo buleka lo wana okosa yo so nini mais ouais on est là et ça ra yo ibiga ka makambo to ça na ngo yo ibi nazanga mona mincho nazanga moko nazalo loboko moko surtout que côté total à côté ya petit prince ya musicien makambo vraiment moyen côté zate bon naza vraiment nga moko yango singa ke moi ko baluka na bité lelo vraiment qu'il pleut qu'il neige et il faut vraiment nazala vraiment
na lobela makambo ezo. Voilà, tout le belango Yaya, Jonathan, Yosa Yaya. Osa, j'espère que on s'est présenté d'abord, tu vas y te barrer, bayo les sous, c'est bon, nous le chapeau les sous. Donc on y va Osa na on a ni pe elo ni même on a quatre plateau na biso ara na Congo Lizibati. Ouais, bateau ba ebingaité, je suis le fils aîné de Manik de John. On est 4. Tout ça, Jonathan Kadima, Prince Babia, Anna Nyumba, Anna Ndonga, na Tom Nyumba. Donc on est de 4. Donc on va écouter le Bézate. Donc combien de temps na katia taxi bis. T'as comme tout le monde na fani na ngaku na cheko casque à bouger ngama. Oh, on a batterie na Manik. Yo moi na. Mais où qui m'a kamba sali. Donc na commis donc dérangé. Si on a dérangement, on a eu bibi surtout linga kimia. Donc surtout bito mais là on place mon monte les autres pélato surtout chama et ça la moi et tout chama pétrole tout moins essence et il s'enflammer. Donc il y a moi on a tout yebi que ba maman bazali donc l'équipe et l'équipe force ressonner ba maman parce que biso ba iba to zaka ba ko kanga mwana mais ba ko yibisa ah botika za la kuna no yesi mais tant ba yibisa maman bon fana matenga na kino kotala yango mona so bakangi muto bakaba ki obenga maman et donc natali ke take ngape mwana ba maman pour na papa sa kufa tout tikana maman donc yango na linga mingi likambo ikomi ezali kamba ba maman malgré ça eza niveau likolo mais babi mwana mukebeta kambunda bakolo pe babinaka ne Jonathan Kadima na ye kaka moi ko éclaircir na makambo ezali tout le kimia. Voilà, tout le cas kimia ndenge zali mais kimia ngolo ko la kimia zo zalate je taka dimza moi liboso ya Manik de John ozape oyo toyebi yo biso toyebi to ko to zoape 4 na yo to bengo jo za bien to sur la 4 mais to lo mingi ba vérité alelo je taka dima mama aza interpeller ni balobaka aza rechercher bazolo kaye et a sala ki vidéo o tu attends ya kochela biso awa oyo alobaki pona Cindy Leker o pe Cindy Leker a répondre qui je sais pas tant bon mona ki genre ya vidéo d'abord maman sali pe bon moni réponse ya Cindy Leker o ya lobakati o lobaka mingi te mais alobi a réagir et tant que premier fils ya Manike o mona ki ngondenga ni ouais so totally non répondre vraiment faut bato ba yeba ndenge likambo bandelaki ndenge lelo to komi na ndenge tozo kende ouais natala ki vidéo na Manika za na ba propos mususu bande ko tenir mais propos oyo e komi lelo esali scandale na YouTube eza par rapport ke ngana leke chupanda tozo solo là on comprend tozo solo na WhatsApp bon na zongi nanu pona bato ebele ba bi place makambo e comité tozongi nanu makambo de bandaki boye Prince azaki na palais Prince azaki na palais parce que ngana to za suis sika motenga na komana ipeni ya za na campagne azaki na palais mais to kuta na chaque jour abengi nga ivien no ezabongo nani légende abengi nga Kofi Olomide abenga ifuna kina Prince abenga ifuna kina ifuna kina Montfleury on comprend abenga yobi kanga na zaka na petit t'es vieux faut que nous accompagner nga banini nga pena zaika na ba contre temps makamuna nga pena mo c'était yo kende ceux qui aussi ici bon to kuta na nayo na bosani na nga pena kangi na nga pe chombo ba 19h et les bayo benga ba 21h allo vie na kei ba yambi nga iti na ba yambi yote nga na zone nga normal vous comprenez na zone nga normal na ba yambi yote mais est-ce benga ki vie moi on insiste ki o benga ki vie o benga ki koko o te non na benga ki banini mais ouais avec mon père ou pas yambi mais mon père na benga ki prince koko mta bengi iti ezali tout le monde rappelle makamu susu omoni mutu azana makamu bibela ko benga yo pe o comprend na benga pa yambi yote ezala kanango prince amona ki nango normal ngape na mona ko normal ye ba ipsi non nani vie na kati ya zamona papa ya ameka pe mo kozela azela ki mo muke ayo benga Manike nda benga ngata ka kati nanga abengi mama Manike tanga bengi Manike yebika ndi Manike azala bulo ko banga beta prince 12 mais ngana mo nanga normal Manike amoni mo ya benga vie ezate akemba mo panjoa ko mo mon passe makame bandaki akemba mo panjoa bengi mama njoa bilo bengi mwana ekuna boya biete sur appel les aki kozanin mon papa bengela ki prince te wande na yeba ite même ça bengika nani koko na papa basola pour na prince penda sa bandi carrière na yi na debi même ce cause appelle moi featuring moi full appel asali kuna na bato mususu kuto libanda ba guest fabulous ba gali garvey mon prince aza koko même on même musique il y a style musique ya prince
ce côté là la musique ya quartier latin Tchatcho. aza tchatcho parce que papa na déjà la tchatcho comment débé bandi na Chris Njura manike papa ba osu bando suna na na ba voice nyo suna na awa maintenant na lingi te ke na tcha moto oto nini te oso nini te babandi ko soit parce que tout le monde va dire que mingi kasi ya manike nda lobele mal ya moto lo ko ça ba preuve te tu non ngani te mo so ko la preuve et comme que moto bani to sani to boma moto vous comprenez moto prendre makambu oyo nina oyebi so ko makambu o nina etikali ngai na ko isala na manike à travers Njora to ke non kana émission to sola voilà abengi nani manike abengi Njora bandi mona boye bébé bandi donc bébé bandi on yebi ka manike pe a déborder na maloba eta ke maman non pesa nada pour manike te nada pour Njora te vous comprenez donc nyonso oyo moni oyo komi pona Njora appli Njora tchaki no ba voice wana na page na ye mais pesa qui vraiment te vous comprenez aye ko tindela ngo sikoyo vie ou pas comprendre tant atindela ngo vie via poster na page na ye nde na 10h nango to yo mona sikoyo réaction ya vidéo ya Cindy on place makambe bandi donc peut to mono to yo mona réaction on komi kaka kita prince lisusu ayeko tanga moni makambo na benginga lisusu vie makambo ekomi boye ngako na yebisi pesi ngobenga ki mère pona nini yebi mère no ndazala ka mère no alinga pe ba nini na se yo tika no ngona luka na gérer makambo ko to tiki pe maniki pe ndabi mane bonga kinda na yebi biso tika ngako ngana na ipeni maniki ana bandal prince ana ma campagne petit ana yo benga ngai Allô yaya 2 jours yango tozawa maman awazonga te comprendre nazaki obligé na kanga parler kuna parce que la petcho na batanga kana kanga parler kuna na yana zonga bandal par rapport que ne mère azate vous comprenez après 2 jours nango to yo monde siko makambo to makambo on zaki lobine na part absolument ni 2 jours azalaki wani na éviter même ngana mitso peto sur la pena yité vous comprenez yaka na bat boy bisanga ya te boy siko tonga na moni bongeza ka okimanini ok makala taka bakanga mona nzambi bakati mutu litoyi vraiment boye liboso na ye azongisi mais bandimika te bakangi bakine babakini kulusu zanga kolia zanga komela leke mais yo ebi kozale c'était le temps que premier fils à maniqué tu vois pas que ozamba liboso te dani semba mambezo ya kezo bota makaka tant maman sala makam o maman fait disons to ka ko ba délire on internet bino bana bolobela maman ni parce que et on était que mon bezo kota ming na carrière ya frère na prince babia peut-être carrière c'est de l'autre kofi aza papa na ye peut-être mamusingo ye après ya bien peut l'autre déjà maniqué bi a déborder qui a déconnaqué et là que on a pour prince à Salisiko est-ce que Jonathan toujours attend ya ko va na maman na yo comme maniqué c'est na biso mère na biso ya ko solane pour tika boy est-ce que vous aura pas matin nazora temps solana parce que ceux qui te le son na zora tenter na kosi ouais nazora matin et mon affaire na est-ce que ezanine ngato ko solano boy vous comprenez to solane boy si na ngana kinanga bato boyo ya meni bisonga na ozalate Mosco passe comme yango sikoyo na osala nini elo nini na kosala na minute onde makambo parce que makambo tango komi bato nyonso o même mission na o asala wana même na njora ndaza bongo ayo tala manke tasi mani kaza na souffrance kuna bana na baza na souffrance muto azate monde komi na temps oyo nazongi nanu mani kaza na faute aza vraiment na faute na zongi na côté ya njo côté ya njo toza bato njo rabota mwana moko da crise biso toza 4 vous comprenez soki da crise azobela ngana robela na nga mère ayebiki après ça yo tala ye vous comprenez ana yo tala etoma yo tala mais soki da crise azobela atopesi njour à 2000 € yo sala émission te pona yaka na mwana moko siko soka za na pasi yo bengi yo sala émission ça ko ya ya te pona ota nini pasi ya mwana na ye natali émission lo batini nga na film ya njour toza famille toza libota eza na mama moko te o abimisaka buzoba ya mwana na internet omoni makambo nga nakutana na internet ya maniki on a pse masa moko bo omoni yo makambo nga nakutana nango yo ko ka charge wana te pour la degré ba finga ka maniki degré ba traiter la ramani ta buleki nanga ko kite
asai na komeli njora ke longola nga na famille nga za su mama na nga to za tante na nga te mais nga mona benga patience était petit yoko to kuta ni ya muke nga na kuta na ngo yoko kate mère azaka mère nalandi njora bi ke après makambo ye pa osani ni porter manike plainte à l'accès liwa ya ba ya babi tant oye au porter prince liwa ya au porter no makambo to sala esi tant oye so porter manike liwa njora pas finga famille ya manike que tu as la kanangwaka tu as boy ngana za leke chu monde na za boy nyonso elekaka na monaka tout nana ngasko mutu moko boyete nana ngasko mutu moko boyete na ngape na za na ko kina ngape pa njora na kina ABC okoma moni ngana za ngana na mwana nga mobali pilgeur ata za mwana mobali mais salité na ye ngam na obomba on comprend yo yebi ba dire nini njora loba pour na prince yo yebi to rolo bangote mais ngai na zonga bona isa ngai so na kosa lelo nzamba boma ngana ya to fanda bo to zala na nini mo be kota barre to kena mer na njora na c'est mer au monde YouTube eza bon ezali ba au monde to za boy to sala na YouTube mais les questions na vie privée na ye en dehors ya YouTube donc tout ça tout temps nyonso eloko to soli boy ko publier na YouTube et non tout ça betu pona nini batu ba komi ko lobake mbatu bazo be sa musique à prince ezali njora na manike njora na manike et comme le roi novelas première rando basala en 2016 ba potana 2017 le kisi baswani 2018 baswani ranki na suka mtoto bo Willy Musheni abenga nga ekadi mabenga mama sala boto ke kuna mais to moni kezo simba kaka te omoni de komi boy nga na omoni de moto ali nga kufa nga na ya liboso omoni na micho nga na nga lala ba pongi pena lalibi ndeti ba ndoto na loti lelo na lali boy na loti na bi nzamba la kisingai nini elinge koma liboso vous comprenez ce qui vraiment on a mamba internet bolimbisa ngai parce que ni naza boye na minute makambo ekomi yaka makambo nzambe ekomi makambo ba pardon makambo ba nini tant que toza famille to le karaté et le roman au monde toza boto ba bantu ceux qui déjà lien déjà côté toute vérité n'est pas bonne à dire au monde ba propos njo ratena pour na prince ata basona na maniki atena ngapona da Christ lelo oto zolo ba oyo njora mtabimisi ba voice maana ndako azolala na oloba teke nazo pesa ye comment condamner te mais nazo tali c'est réalité oyo sko biso to vivre ya na ndako na zana mwana da Christ azokende ko tango yo zolinga da Christ azabi zolinga anaza la bien te monte que ça m'a bien. Maintenant, on a bien dit, on a tant que Jonathan, est-ce que vous la rana parce que nouvelle ça depuis 2016-2017. Maman ni même bazo zalaka. Obi le bosso et que ya wili nga kangise bekutu. Ya wili senga ya wili ba pardon atika ke manike toujours de est-ce que bino ba monte que maman na pesa bino ba ne passi. Ah peut-être so passi. Ce que mon net na passi oyo. Na passi to komi na ngolelo. To zo na biso ba passi. Mais oh ce que décrit makasi yebi. Et les pour na da plein to na kenda ke lobi na nini on a plein d'années à dur. Parce que tant on a moni en internet pas publier mandat d'amener. Et tant qu'il y a mkolo, et tant qu'il peut toujours plus moi tant vous comprenez? Non là moment il y a YouTube téléphone na kene na ba parquet na yeba soki za ya solo. Na kene na parquet Gombe na moni zate. Premier parquet comment parquet ya limité. Na kene na parquet limité zate. Ni na yo ya na parquet Kalamu. Tant na parquet Kalamu vient nga moi za kana nde orienté ngai ya la kisinga place dossier za nde na ki place dossier za ali vous comprenez dossier na kaka pona carburant kaka ya pamba o futi la kaka batu ya na le soleil ketika siko tali monta ba fundeli dossier otali siko manike fa ko se présenter na parquet siko pona aya parquet on a bini nezo senga na temps oyo ngana na makamu na ngana salaka ngai moko na vie na ngana landelaka siko na temps oyo tolobi ke na minute oyo
maniki azana ina faute mais tant que famille son jour abimisa ba position te montre que nyo so ndenge za na monte si ndo lobi le score de la micho sindi avec mai c'est sopani maniki oza elili na elili na ye ata partout okende akozala na ye maloba c'est très fort c'est que sindi elle était choquée. Elle était choquée. Le peut-être Cindy on a peut-être à côté de l'émission. Peut-être aussi que Kofi Olomide, aussi que Babiro ya Kofi, bande quoi Kofi Basanda Kazadi, aussi que Willy Moucheni. Je pense pas que est-ce que Willy Moucheni vous êtes au Sapina Willy Moucheni pour na peser les cambo. Na benga qui lobby azaki na kinité. Voilà na komela ki na komela ki nanu est-ce qu'on a na kinité est-ce qu'on a ya kini lelo. En komeli mais ya za papa. Vous comprenez? Yaza papa kolugani tout ça. Je me dis si makamonde si monta bati wana parce qu'il faut se présenter. Mon mandat d'amener et le mois après 3 mois. Bon batika kolandela yo pona mandat d'amener ça que pona batu belé balobi o te bakangaka mutu il faut une première convocation de moté. Ezala bon moté. Et dans selon mutu nenga fundeli yo. Vous comprenez? Pour des abo mandat d'amener tant baye tant bakanyo na mandat d'amener tant okoma batendre sur PV tant okoya na parquet. Montant comment on a parqué jour on a ceux qui voiture à prison hier au Kokende après bah comme il collait dans la chambre des conseils on nous semble que kuna na prison mon déjà bando ko samba ka kozate ke ote baye na bakangi ote batiki ozongite ke maman prison bala ce qu'on pona kota tout ça batama il pona ce qu'on kota akota prison c'est tout ça ni il faut to kende to longoli mandat d'amener. Est-ce que bon fois la d'accord ya kolongola te mandat d'amener ezanine olong ndia afundaki we ba olongola ata mais monsieur tinga mandat na mandat d'amener atana kepo to bandaka osambati kotango okindi ba longoli mandat d'amener na mandat d'amener tonga kolongola ngo ndesko leketu azana pouvoir accueillir ba atteindre sur PV montant ba atteindre sur PV aller ba bengi plaignante aye ba atteindre confrontation directe na limite na nilek. Na ba mission na salio a mamati. So na fundi directement Kofi to Cindy. Te Cindy. Comme papa Cindy za na. Ouais. Na za na ngo awati. Yimo mtafundi. Nini batika ko chao peut-être za quartier latin Kofi na milité. Cindy yimo mtafundi maniki. Contenu ya ba dire maniki alobaki verrier. Est-ce que le niveau c'est un Cindy le cœur? Non non ibise kaka na minute show de za bo photo longo. Ata na iti Cindy. Moi ata na iti Cindy na pona sengi ba pardon. Tous les missions sont hôtels, tous les champs, je veux voir que non, mais qui dit ça, maintenant on a commis un parquet, oui, on a mon plainte. Si au moins, on peut pas mon agité, mais vas-y, on peut s'appeler message, mon reçu. Contenu que, azaka maman, azana famille, azana famille, ba petit, ba bisoku touté. Soit la ka anana tom, azana maman. Tant au fond, n'importe que au fanda, au coup, parce que tant on a monde de niveau haut. Et ça y a bisoté. Bisognon sont des tous aboyés, tous englobés par Kofi Olomide. Babia, Manike, Njora, Cindy Leke, Père na bisognon sur ce Kofi Olomide. Surtout que tout ça après ça a coco. Il est vraiment dans le terrain où il orbite. C'est parce qu'il y a des moines. Autoché où. Pour les ça que ceux qui dessinent dans minute, Manike au banc au bima. Vous comprenez? Parce que mon a un mandat d'amener. Mais tu as dit que la vie où il y a bazali, tu vas pas na Willy Moucheni, tu vas na Isebol, tu vas na Laurent Sokoko, tu vas mon bâton sur la monto ça ni et tant que Mikolo to lokato ça tout. Ndeti ngai pour na minute yo sur la bordika ngai mona mukie. Non lokana solo na ba Mikolo. Par rapport à makambo za na parquet tout ça ni tout lokana to retirer parce que tant les kambo za na parquet mona ka ke kandeza. Tu comprends? To retirer dans nos dossiers mais bah si tu retires bon parce que déjà chaque mandat d'amener il faut que tu aies ton long mandat d'amener il y a ce problème de $1,500 on a wapi 1,500 on mandat d'amener $1,500 pour na longo la mandat d'amener et tumbaye nateka bilamana na pe comme on a niveau 1,500 téléphone nga ils a niveau 1,500 est-ce qu'on a teka ni nseka na sim sabuka lo pa na bango moteka za pasi comme linga sko ya ngwana taka yo mo yebi ba petit ba genda chaque jour la raka kolia komela manike nga sala nga ba fanatique na nga mais nga sala fanatique lo wa manike te o komon manika ko za benga mutu madan facilité tini kende ka place be ke yo so 200 aki maman bo lo se coaching makaya bo coaching ni coaching mais nga so na bengi be kende na place la zoka 50 donc nga ne tona ba fanatique ndenge mo te ezo peser Jonathan
Marambo était à un niveau où il m'a dit que malade à mener 1500 $. Oh, peut-être il faut de la moto à Nam, en bas classe, bandé, comment bébé. Oh, il m'a dit que aux années on a ngoté, mais on a 1500, c'était le siko. Soit le bazuma niqué à qui makala siko. Et que souka bon. Tout ça, Ndeni. On est à ce qu'on effet. Moi, ce que l'autre est effet ça les matés. Et on a ni tété effet, t'es n'engana bandole kana émission té. On a eu bien na kima YouTube. On a se focaliser na carrière ya petit nanga. Pour so ngana le kana eu bien na chaîne. Et ce mon nanga na tikela ko dumani ke mutsala na longue jambe le là comme jida na tikela soda sala yo peso moyen je rappelle moi code mon nini survivre. Vous comprenez? Mais comme il jida on est dans un problème ité. Au kabana. Mo comment? Té to kabonité. To kabonité. Omoni mona lokoso. Omoni mona lokoso. Ceux qui bazolia bazolia na baninga so bakabolisa nyamo na ka biloko baninga za kibele. Et des langues jambes trop blanches c'est ma on comprend. Ndé toujours luka to tchana si. Si ko ngasko problème na komi na ngolelo. Problème na komi ndeti siko monta wana. 1500 na ko zwango wapi. Wana kolonga normal et puis na mandat wana so balongoli il faut suko omotiko na mana il faut samba omosoko sambi ezasko yo bisonde ba oyo tokoya to senga sindi pardon parce que comme asko volonté parce que yaza plaignant donc ndé afundi bon tanga koya confrontation direct ceux qui to senga bete bazona man ki ba tcheye kuna na garde à vue les biso tokotikala to meki ko sola na ye makamuni soka so pour les bon c'est que pardon maniki ba bisa 5 et puis na mona ata 5 pardon na ndia comme na parquet wana il faut foutre sous amende ya yemoko ne ba interpeller ya bima ko tenir ba don mona 500 te ça mis c'était meilleur ko eta ba 700 auto so la sindi ça sindi kama quoi pas bilo zo na mo po azonzema ah mais et puis ça passe grand garçon, je n'entends qu'à dire, vraiment, fan de boy, pour un pardon, et ça blague. Il y a blague, et puis ça passe. Quand tu as la côte, tu as été, quand tu as la côte, tu prince, et tu as la rab, Anna, na tombe. Parce que, je suis au codi. Dès que bon, on a retiré. Mandat, on a 1500 €. Non, c'est moi. Parce que, n'a pas le beau moment, on a minute. On a un bafinga, mais tout au rankino. Leke. Mais oui, on a battu Australie, bah bien ngai. Nous avons besoin de bouillir. Donc comme ils sont vraiment pas si. Les Camerounais pas si les cœurs. Ayoka. Les Camerounais qui nous sont. Pardon. Tout le monde a quoi criminel à bomi moto. Nasuka c'est sambela mais nasuka 5 pardon. Tout mes cas, maman retiré mais ce qui s'agit de pardon, parce qu'il n'a parqué, c'est un pardon. Au sein pardon, mais vidéo, ça on a parqué. Bon, le place, moro boye, bon, ça lango. Ce qui est à que tu as internet, tu regardes tu as internet. Ndenga lobaki, ndenga kinga sala fabrigas, place au finga kingai, place il y a aussi un pardon. Ce qui s'agit, tu as un internet, tu as un internet, tu as une vidéo, mais azala kimia. Tu es déjà modèle et comme lieu dans tes ans et l'eau il y a que ça la thé et donc on va maman thé et donc on ça oh Isaac et nous nous a plaignante bon yo comme tu as solution un dossier oh ngai après dossier au soki et tous ana monde tingai des tinga na olinga vraiment ezana mon fleuri ngai vraiment na makambo yebisa kofi na za vraiment na makambo vraiment bon enfanda na yebisa nanu mon poste qui mon pao a quoi kokata moto qui attend à parquer. On a quoi c'est trop dur si ma famille bien dans mes quatre en raté. Au moins chaque temps balba même le beau que je me mène il faut qu'attendre. On va t'en prendre ce caleto qui de ma place mon boyke. Soki maniqué moto le que là un jour a pas problème. Maniqué va signer mon papier. Moins de locaux au lobby du Kamanjura, Bakangi. Mais tous sa famille, Soki, Njora, Moutou. Alors que parce que Njora lobby qui est là, profondément niqué, après oh yo makamaliwa ya apporter plainte. Apporter plainte.
non ça paye fort nana debiloko manika tika kombo ya babi en internet manika tika kombo ya babi en internet manike atika kombo ya njora en internet yo zolo est-ce que maman ça lango naza na eloko moko na kotikisa manike internet nana pouvoir wana na ebisi bino lelo mais lelo kaka o lelo manika komi si jamais finga soka longo internet mais même yo leke au moins que loko moko ezate na internet mais yango ce que vous vous poussez yango siko to sanine yango to bito si ça danger oh comme ça totalement absence na ye pas to c'est même absence même famille na ye pour la décision to jongo te ko biso moko otete parce que trop c'est trop parce que ba mona kaka manika continue na TV manika na comme à côté CG ma finga na bataka ba finga au finga njora fingi famille ti yo la na famille manika balana na ngwaka leke tu famille manika za komba ba jeter comme ça que tu bitu kota makambo ya ba famille ba nini ezana ngo to pesa ka moto ou comment ti ba famille ba comment obenga nga ba comment ba ah kadima ti komi na niveau e komi boy so kanga mnozo solution ce qu'on a solution la solution ni no mona so yi mutaza musika ya za musika so to kutani mbote so to kutani na feti mbote so to kutani na matanga mbote na ke to fanda beto koma te na suka na ngo comme ce problème e bimi to ça ni photo luka kimia parce que na minute oyo ngandi na zana ba problème mani kaza wa mais problème on a nyonso elatinga na minute o sikoni ngaza pe na makamu nango sana makamu nanga na sana ba cop nanga na sana comme focaliser na eloko mo ona yeba ki ata mutu na makolo mais nga monto na fa na moni mani kaza na choc contenu ya ba dur na ya lobaki mais ba dur wana ceux qui toza famille ceux qui pen jour bo menika ba bi pa na ngé sala mana ngote tellement jour on ka sala ke pa kofi olomini pona pe ya batela musala na ye ndenge asala kibongo mais contenu atali kinde côté atali makila bana te atali te bana ba kotika la ba ko souffrir vous comprenez atali ngote mais tant problème est que c'est aussi si problème tout ça ni merci Jonathan Gadima to vous avez rechuté vers la fin de l'émission message à Jonathan parce que a sindi les cœurs à maman maman ya bana belé olimbisa maman na bango ana zaye moi si azo souffrir bolimbisa vraiment et le qu'on de quoi c'est est-ce que le après magambo le soki les quitte aussi si magambo Jonathan Gadima tant que frère et tant que famille et le on y peut réponse ni maman ya bino de parce que le bino au monde a passé yo opekisa mon bébé Mexico et le qu'on ni ko sala po ma buzo oye comme la sous maman na biloko biloko oye comme te to leta visa mo ya pays mo ya yebité ya pays mo ya yebité il faut qu'il ne makuna sans téléphone sans parce que mani ke no mona gaza kwa sala ka WhatsApp ayebite ba mission za sala katala na ngote ase la Facebook mo so moni compte ya mani ke ya Facebook ya lukuta o moni ya Instagram nini TikTok ngane mna jiraka Instagram utajira ngwaza na poto mais ni se sikala azala kanini na ngoti ayebide makanso donc il suffit kana zoka téléphone na la kise ko sala direct na zuka na botoli ya soto boki ata na Malaisie aza sur YouTube ti vous comprenez toujours ceux qui m'a problème au monde na la kiyo au monde ngo vraiment un sou soko d'ici ka février makambo ici un tout tito comme ba le 25 février tout le kila ta visa ya mboka moko mo so akei afande mumuna ki ngana ebike nina zabe na Kinshasa boy pona ayebi na makamwate kuna mutu akoluke makamba YouTube akolanda ya ozala te mais tant que azaka kaka awa ba problème bando ozala kaka contenu to likiba to lingi so ba problème te moni likambo ya likambo to monoka boya ba kasho vraiment lelo so je n'entends kufaki manika kufi to prince azui akufi obi ngeza problème to koma to ebaki kaka suka na ngolingeza la kawe metango ngana fande take mukolo na bendi babu na tali liboso parce que biso to ba bantu o monika likambo prince sala ka komela ka njoro eloko wana ke ngoza soutenance na depuis ko ka ba problème spirituel voilà vous comprenez parce que tout à makambo tala na bozo tala pe na ndenge ya eza bongo kileza bongo j'aurais bien tangisa après belé vous comprenez tant yo sur le bidelo moto mutaki déjà moi ki na sala oleti na sala boy na sala bitanga kida ben kiti di wana comme so ko kepe bukana ka bou accident okufika yo moko banen bozo problème famille kaka dans ce que total le on a photo cha kimia to cha kimia to makambo ke si là pour to za biso o prince azala o anazala o kadima zala o to kuzala biso nyonso makamba ya wili mushetango esila to sane to ngako to ke pa vie wili mbala moko mupo abenga biso te mani ke ko ke na pa vie te yaka ngana na posa na yo
toke mon fléri ici tout soli na vie tout le monde qui suis pas vieux oui quand des makambo ça m'a qu'il s'agit que pardon na mon fléri vie place à kolingela donc au moins nous avons la force nyonso ezaka kofi olomide nous doit kokata makambo oyo parce que yo bo yebine na bato musu zo mona ko akufa kala atika internet kala mais où kaboti de la ngalien na yebo manike sidi okoni banda kalo yuza makaso lo invité te ozi la kara news e bima bo yo diembela mais si ko tango news e ko si lo suka ndeni biso news ezate to saka banka on luka invité aya okopeta ba vina est-ce que bato ba luka ba invité te bozo diembela ka mais to yebi que aussi ça mon le ketchup. Merci à papa pour le fiki pour FBT Misalande Gisèle Tati maman Versace Monté ma prince Gicloine Yvette Elisiki Niki Minaj à Paris Pembe Cherontini partout ya nanga ya balé kebele oh là là maman Aline Micha Monté ma papa pour le Micha Exodus ni namo papa Paul Micha maman Aline Monté ma papa Micha babi moko somme Exodus c'est ma mouton ce qui toko merci à toi Jonathan Kadima West ça les biso bien courage et tu vois ozola que ça le niveau il y a stress c'est ça pesant mais courage tu peux te retirer manigete il y a ça des cas mutu kaka vas mutu dans ça des cas bien poser la kaka bien merci aussi à nos partenaires comme Heineken 0 sans filtre, sans nini Heineken aussi merci à vous aussi mon yaya, mon papa, mon déco Paul Moutou, je te salue là où tu es mon vieux Paul Moutou aussi que Jojo, je vois aussi Noko Abiso Noko Fona Kende Lito ipasi noko fola kende balo monanga lito yo nazo kokate Junior Kabanango Kocha Noko yoka kolela nanga je vois aussi Oscar Marie tous les millionnaires en culotte Junior Mbele je vois aussi félicitations à Jean-Marc Kabundu Babi Jean-Marc félicitations à yo Zadio Kazadi Zadio aussi qui encore il y a trop de joueurs Koulembombo ici Chancel Mbembe si qui encore si je me trompais me parle de guerre c'est ça ou le bon ayamko message et qui dédicace à tous landa aussi qu'on a émission message n'engagera que pardon za force moro boiser ma kasi trop donc aussi il y a pardon maman on est là si ma famille bien dans mes quatre on a raté oui bika be mission ya ba mission boya aussi on va pardon boy donc au boka montezama trop dur ba te belé ba comme ba commentaire genre pour une notika numéro on a plus 243 89 39 06 440 plus 243 Willy Moucheni en tout cas na bois qui une émission Yoana plus 243 Willy Moucheni na bois deux personnes plus 243 Willy Moucheni en 89 39 06 440 deuxième moto na bois qui les Ketchupanda. Merci pour l'invitation merci Jonathan Kadima abonnez-vous na Congo Liziba TV abonnez-vous massivement na Congo Liziba TV donc on est là ce qui est actualité zali tokoya kolobela ce qui makambo zali tokoya koloto yebi ke eza famille réconciliation ko sala makaka ata bata mitema mabeto yebi ke bozali bozolinga te réconciliation ça la metan ke biso bana oyo tozwa moi opportunité moi ba maman ba pesa biso moi litoi donc tu yebi ke ko salema nyonso ekoleka nyonso ekoya soki esengi toleka tokoya awa na Congo Liziba tokolobela ngo donc ezala tokos. Merci à vous, merci à maman Ali Micha, ma papa Micha, aussi que mon papa adorable à bon séjour à Istanbul, le papa Paul Fils Kipo, je te salue aussi que maman Nathalie Fekip aussi Herman Ngou m'a vu depuis quelque part depuis Azaba séjour à Istanbul, voilà tu à Émirats Dubaï, je vois Yannick Pangi Bolingi le grand fort de Jonathan Bolingi aussi que Glody Maestro Ngonda Yoko mama trouva jou bachogo bachogo na moko na zevi kolo susu ya pe baza tatouage voilà tuzo iba no est-ce que à côté toi à côté ça va ni toi va ni tuzo ma to yeba ila nano
Merci Nayo. Merci à aussi à qui. Oh, je vois mon ami Mike Lova, roi d'esprit aussi, j'étais salé. Merci à tout le monde. Jean-Paul Weli aussi, que mes condoléances à la famille Kandol aussi. Mes condoléances à René Abirépé, vous voyez mon chou, papa na bangoza lelo. René Abirépé, comment prophète it? René Abirépé, on s'en va, mais on va dire que ça les posation, on va dîner, tout éviter, le côté, on dit mon kilo, ça, ma camla yo. Mais qu'on laisse René Abirépé, trouver des dates si le moyen de temps. Na baluba wana ga digration ya religion. On va bien va passer à Kende. Merci. Tu as yo toute la maison. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.